a passé ba hypocrite au condimati. On dit ma passé à cause de ça mututé mais on dit ma d'abord comme selon ya Jésus mais la tu connais ko délivrer bango bimana yo lokola Pierre Kassa na 7 basine na TV on finit sunani réveil ko tongue les gars na ba transférer pas baba là on a que des transferts baba loko na kimande basi 7 na kokate wana obela bare fona zonga bo nzela ya bandundu zaliko kende kebala maindombe tona mabanga tona makamba soki okomisi okomelanga mikanda nayo kasango ya mala ou bien mabele Rubino kutu abenga nga lobi na répétition na e ayembi nzembo mo anzambe okela répétition Rubino abengi nga na keko na pona prier pona ina ni oza wapi na bi papa na na primature lokote abi kimambango ya na bisi chauffeur ko bomanga te 5 minutes tokoma avec atu matuni wana Kinshasa awa nanda kona na gombi combien d'invités la bi 1000 repas mon combien 50 dollars na ba mai ba c'est soit 50 dollars 1000 personnes fois 50 dollars une mon apienga salle combien autant et on avait mon dabi na pesinga la grand hôtel et après si les accessoires imprévu pour na bozongi na pour na ozo avion le na okende so mbogani papa nous sommes parlant langue na moi papa la combien mon tabaye millions de vies par semaine bon yo que tianga na bateau ba 3 vies donc à ce moment 3 vies na domina na ibiti qui oui je veux dire tu ibiti Azawap. Ngazana kim. Azawap. Mais soit faire bouquet tu problème na nani na samele bouquet tu abi ma prière autotune na bimi a compatriote et aza congolais pour ça ya ba obeta na batu nanga ba obeta na batu Félix ba obeta na batu ya Kabila ba finga biso mutulu ko ya pondo a 4 et dingwa kotika ko pesa ka kisite timu ko la okufa po ana kisi ya malonga te kisa malongeza ngindo leki na kisi ngana leki na moto ya nzambe akisa nzambe ngane na kate suki wala et puis na ko obi a dit son jour on dérivé à osataba journée manase ABC One Television. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Mais comme on dit, mbot na bino banso beaucoup on a biso à travers émission oyo vraiment ya bino on appelle si mbot na machotala yao bato nyonso beaucoup on a vraiment continuez à vous abonner massivement. Alléluia, la grande équipe nous sommes tous déplacés pour tout péter sur les mboka. Mais tout on a nani, tout on a moko ya ba grand prophète oyo ya mboka na biso, l'homme de Mbio, l'homme de Nzondo, l'homme des systèmes ya Nina. Il s'agit bien de Papa Denis Lessi. On a qui repose sa mbote mine, tu reposes sur mboka. Bonjour Papa Lessi. Bonne santé d'abord. Toujours bunda. Santé mboka. Bon santé mboka. Toujours bunda. Santé en Congo. Ya Congo. Toujours bunda. D'abord confirmé. Toujours bunda. Congo pour vivre pose à mutumo ya makasi. On va vivre boyete. Mais c'est pas pasteur Denis Lessi, prophète, grand courage. Courage papa, moi courage yo mo lobby. L'homme de Mbio, l'homme des systèmes ya Nina. Nina. Nana Nina. Oui, ça fait peur hein. Ah oui. Ça fait peur hein. Donc quand tu es en face de Denis, il faut avoir peur. Mais tous les adversaires le rôle il faut bam. Mais Dieu est venu cette idée il y a pas de ya osaki na Nzondo Mbio yesko Nina. Nina te. En fait, système Nina. Nzondo est la vision. Na pierre vision chaque année, vision na monokambo nanga. Na isakata pourquoi? Parce qu'il faut na valoriser ba kongo nangai. Ah ouais. Tribi nanga ndepe baluba ba emba na chiluba ngape na sepela nango. Ndenge pe la bêta vraiment systématique. Ngasi lokola na data d'origine. Ah bien que na moyesu mais il faut quand même na faire parler ba tu va lo langue nanga. Comme dans le Mbio moni bo senga bien. Dans le ukra bien. Ça dit que atangi quand même comme momo ya. Moi le rango de téléma. Voilà, de téléma. Ça dit que na teki quand même na ngai na monde entier. Ah ben oui. Donc c'est la seule chose que je peux faire pour ba to ba cardinal Monsengo à côté quand on était il y a le baga français tout ça mais
nazo valoriser ba singa uju ba nini baza ba papa na biso o to witi na ba côté moko ba boboli kolokonga ba Didas Pembe ba toala nyos ba ta côté la ba Fali Poupa tous ces gens là na peut-être ce donc ba toala nyoso nasikoyo nazo représenter bango na minute yango na tiaka ba kombo ba vision na ngala kisalata qui veut dire nzondo qui veut dire c'est ma marteau Mbio qui veut dire innocent. Mais oui, il y a à l'époque, moi, nzondo c'est loka maïe. Bon, maïe ni maïe no bimisango. Na bebe sande batu mitu na linga débat na terrain. Na linga bato nganga sukulu. Po bato nganga il faut na tia bango en désordre. Moi piqué bango da. Pot ba beti ntondo. Elima ndengolbila. Ngobila ka ya gouverneur. Mona ese elima pe da vrai elima yemo pe da vrai elima. Yo moni mutasa de gouverneur. Yumbi kuna maindo na maindo me pena kino so mo Kinshasa donc asuka de lima so meki o kende yo moko mais lima ne ba bete voilà lima yango bileza na mai OK et est-ce mamna lo bala blague kende pa na etu na question ngobila ba kokone baza ba bilima ya solo asuka mwana mbali musengelete mununu ba mununu otalaki kaka maindo mbe otalaki donc aza na vrai lima basima ete maman na pouvoir naka munalonga kai bon passer une blessure voilà tout qui est dans le moment ponga na sakola yo comme defa gouverneur maître John témoin na restaurant tikako ngabina lekio na pouvoir na bitikako ngabizelo omona pe akomi deuxième akomi ta akomi deuxième na kena ndako na ibse olobaini Prophète Denis, les lois yondongo zalaka awa si faut regretter quelque chose na Congo, ko regretter ni. Pardon? Et na mboka na biso ndenge makambo ko kende, si faut regretter lo comment ko regretter ni. C'est difficile hein. Ko regretter na sens ni. Tout sur le plan religieux, sur le plan politique, tout parce que yo ba ko kimi moi musique ko kena politique mais to ko yana mais to yo na mboka. So ko regretter. Ko regretter ni. Bano ndongo obana oza Denis laissé à l'époque tile loza oyo oko regretter ni na regretter la kota na Mobutu te face à face yo regretter ka Mobutu maboma biso 32 ans mabe yo regretter ndeni même mutakangela biso ba frontière Rwanda asakana na biso te Uganda asakana na biso te to kanisa mutata na bolamu na donc na regretter na kutana ete po batu ba kutana ba bunga ngas ko na kutana na nzela ba passer Charles fi grand frère nga ba nganda ba mais na linga mona kutana ya pia nga ba mbongo ya pesa ba bibondo apesa batu ya kala wana mbongo bola fa le ba ya bola fa esa koliora la ngoto na ina Mobutu boy pour mbongo bola fa mbongo bola fa facilité likambote mbongo facilité ba kufati bana bomo regret la nga ya ngwana ya mi balé papa était segué di falaza président attends une minute pour ça la kaonini on regrette ni pona ye asala ngai mutuna ye na linga mutuna ndenge fonctionne mutazo sala prestation de serment et mon amour na et puis ba caméra internationale ça dit c'est non et puis wa binanda ko un impact moko boyi donc jour mon na sala mino na na dentiste na motel na mona libanda yi wala soro zaki na wizele libande indi nini o anakati nani yango anakati o natala boy l'espèce de limité la paix c'est mon papa boni abi bien phase à président à 1 minute mais quand même moi naza incarnation et quand même ça va non oui Félix c'est un bon président mais go nga yo tuninga regret Félix azali regret Mobutu après regretter papa Etienne voilà débattu. Et puis troisième regret nanga ndenge bato Kabila ba Emilia Kinga. Na arrestation? Ouais. Et pourtant moi c'était vraiment un bâton. J'étais un combattant. C'est un grand prophète lokola yo. Et le roté parce que Jésus peut à côté un peu prison pour me mettre. Il y a problème ça. Mais non c'est Nzambe quand même, c'était pas Nzambe à côté prison, c'était pour la quota. Pas tout ba quota. Nga ba quota, nga mongo na quota ta 4 ou 5. Et puis ils ont un pasteur Mouroboye à lobby. Mais il y a prophète de l'Église à quoi kata sonité il y a ça mutumo ko bima TV lo baso azolo bakaboite vu o ya sala na sala l'autre ba Kabila
père a un coup d'état. Dans ça, coup d'état, impact. Les gens ont illégal, par contre, c'est là. Mais impact, il y a papa Félix. Impact. Il y a un impact, moi, j'étais sur la pêche hors des stades de Automne. Alors, politique, il y a un impact à bouger. Il ne faut pas diminuer. Partout dans le monde. Il ne faut pas qu'on bouge et puis faire parler. C'est tout. C'est l'autre. Il se forme dans ça. À un certain moment, comment il mouvement pour Zalagi, comment vous défendre le président Kabila, parce qu'on regrette la bataille. Mais je suis reconnaissant envers Kabila. Il m'a fait du bien. Il m'a poison, il a Koufa. Je suis reconnaissant pendant que très reconnaissant. Il m'a fait du bien. Je serai reconnaissant jusqu'à ma mort. Il y a ancien régime aux Moïnamboka. Non. Moïnani. Moïnani. Naïkamouni. Parce que vous défendez le régime à Nyokoli bateau. Non, on a pas prison. Ils ont Kabila Moutakota en prison. Ils ont libre individu. Badouka Bakalev, na osale prière à tout Matamuba, Bakangaï. Il faut aller à côté de Tanzanie, on a mais ils ont Kabila. Ce que les gens font, c'est pas Félix. Ok. Un président, et un autre Moutaosali comme on apporte, on a 16 ans. Mais bon, on a raillé. Oui, portier a manqué, on apporte, et 16 ans. On a la routine de portier manqué. Mais parce qu'il y a sa président, et là on y a le gars qui vous, président. Et là, on a le gars Lemba, président. Attends, chef de quartier, président. Félix Soyo, vraiment, à Longwaka. Ça dit que le président endosse tout ce qui est négatif dans Mboka. Ou il y a positif, il y a Maboka. Ah, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a dans ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut? Ah, qu'est-ce qu'il faut? Ah, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un commentaire dans ma journée. Ah, ils allaient. Non, le commentaire, il y a un l'air. Oh, ça dit, les gens n'aiment pas les bonnes choses. Et quand les babes tinga fimba kanginga na babole kwana esi wana ya Kabila. Biso to ba ba betona tonga. Non, ba betanga tonga ndeni ba kufa. Ba onyo so balonga misala na modika ba balonga tu. Mutatika la geza ki moyezi yepe yo na commission. Azabu na Kinshasa. Na beta bango tout mikatu spirituel. Alors président bango tout ba prière autotune yango moni bango tout balonga. Autotune. Pour autotune. Oh na sala. Mananga. Tokoya. Wala kutu mwega déjà wala. Ole kwa lingina. Ozana problème na niveau important. La TV a bio délilé si na kanga qui a pendant 2 semaines. Et c'est ngaza ina la police. Ngaza ina ner. Déjà le kuta. Ah, bah le quoi ça. Bah si mais on doit comprendre mais na kolobate. Mais na la regret kaka. Ndenge batakabila ba milliard nga. Mais le point d'anglais, comment expliquer cette perfidie où il y a certains politiciens qui sont en opposition, qui traitent le Rwanda de tous les mots, rwandais, mais le tout le monde a des rapprochements. Comment on a vu certaines autorités à l'époque. Entre autres, Lelo, le président Félix quand il était dans l'opposition, à Girac, on traitait Kabila de tous les mots. C'est lui qui a vendu le pays, il a fait ça, a occupé la Kagame et tout ça. Mais lui, tout le monde est un rapprochement. Un opposant a toujours un discours. Mais comment vous réagissez maintenant la position à Lelo? Il est le président des nations, de la nation. Il doit gérer maintenant, pas ses émotions, mais la partie politique, il doit gérer l'opinion et la partie. Mais ce qu'il doit gérer la nation. Ah, il y a une affaire, hein? Non. Ayebi que l'on a sala. Aboyaka kutu état de siège. Aboyango, il est un opposant. Un opposant a toujours un discours. Mais il faut qu'à Tambola Bongo. Oui, ça doit être modèle. Politique est Tambola Bongo. Tant qu'on est en opposition, il faut mettre Moutaza en place pour Yoya. Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. En commun à pouvoir. Quand on a bilobela, on a commun à pouvoir. Et tant qu'on a commun à pouvoir, à Tigeli va falloir le Tikoba bilobela. Si il y a commis président, tant que président Ronaldo Finga, il y a commis président de l'Union africaine. À mon émoqué, à moi, à Otalabi, bon, moi, à Zoloba, si on a mis un poids qu'on a président de l'Union africaine. Il y a un combat illégal. On va parler. Il va répondre d'une manière indirecte. Il y a plusieurs façons de bêta moutou. Omoni nakoza na kanda na yo. Mais nakotinda yo ke dai ko somba liboke na kinkoli.
obima omona moto abeti au double bamani na kota aéroport qui abeti au nini na ta nini écoutez pas là mais siko fait que ça na ginkole mais moi peut battre que peine écoutez pas na ngati c'est ça un grand quand il frappe il ne peut pas montrer qu'il frappe du fait que déjà tu état de siège ils ont défi à ça les ligues pour te montrer que bon je suis là je ne quitte pas je siège maintenant alors pour Nayo état de siège déjà c'est déjà à 50% de réussite ça va déjà bon il n'y a pas de réussite mais il y aura la réussite il y a déjà progressivement oui. ok alors oui alors catastrophe naturelle et au Salama éruption volcanique et Salami on a vu certaines de la population qui vers vers Rwanda mais non c'est la politique alors qu'est-ce que vous en tant que visionnaire en tant que moto monde comme musique ça peut nous amener à quelles conséquences ouais les frontières sont trop dangereuses parce que donc on est quand même une surprise kokende boye okenana bana mibale ozongi na bana misato ok troisième mois on a soda na munduki ah ok c'est-à-dire mboka il faut éveiller sur frontière dans ba mouvement oyo pour te vous en surpris et je sais qu'ils sont en train de faire ça surpris na ndenge ça dit mais ba rebelle ba kokota Rwandais ba Bungende ba kokota 100 minduki mais ba ke kuta liaison na kati yango monsieur il y a sécurité secret ba génie militaire ba to ni faut batala ni nezoleka na ba demiap ba nini faut ba veiller na ba frontière pour na ko identifier qui sort qui entre. Très bien. Merci Fodé Lessi, je crois. Vous avez aussi le photo là. Jésus a yabi ou moi ou Barabas. Barabas a les gars Jésus n'a succès. Ah. Mais Barabas a un tueur. Grand tueur, d'ailleurs. Barabas. Parce que pour le voir, il y a le Jésus. Tu parles de le mot de l'île, ça aura sonité. Barabas a eu sonité, ça aura sonité. Oh, l'île, ça a toutes les terminaisons du monde. Mais c'est bon, c'est la parole. C'est la parole, papa. Vous avez fait, non? Oui, mais parce que yo, Bible, on vous maltraitera. On vous mettra dans des cachots. On va tourner à moto na bima mobimba. Na koufate troisième blessure na koufate. Na sa fierté. Yo koutata mbata pas moza la société au lobo passer. Passer il faut bouger mon kiliti. Il faut bouger monde à ténèbres. Il faut déranger Moka. Preuve nango président yo soya il faut na monaï. Bango bazanga na bakikuku ngana kwe kofinga kaka bazanga na délilès bemenga na moni Félix combien de fois bazanga na délilès ngana omona Kabila bazanga na délilès la omona basakozi yo na bosantu na yo noiri ki noiri singa peta na on va être présent ici babozizé bana na François bango ba président bien sûr abala mona architecte ah bon oh moi limité on va la éviter la bête biloko à partir à Paris la Sarkozy la Sassou Lula la Brésil la reine l'anglais Lula Brésil ouais na Kenati kuna na pas parlement brésilien ok jet privé ngamoko na kati petit moto za ine wana watina ngana kende na bête à l'église da yo to kota ka biriya na oke ngamoko na solo ya kati za ngamoko interprète kabina obuna interprétation ka kuna toka bola mbongo na kinda baba na bubeta papa bazonga bazongisa avion na côté baba roi Maroc ba président nani camerounais yebisanga ngana kuta na plus de 30 présidents ya monde la président ya Afrique du Sud ayambanga 3 fois Ramaphosa ou bien l'autre Ramaphosa teo ya la de mususwana Thabo Mbeki après Thabo 3 fois pour médecin na ye mundiminanga il y a Arche Afrique du Sud mais prophète oui mais que Hermoko tout on entend mon mouché oza wapi oza na musique oza na église bakoyeba te et en plus okomi warrior président ba warrior voilà pour me faire T. Comment starifier tout fali. Mais on peut être sous ma passion de ton bako hein. Voilà ils sont na nenga C. Ba ebisanga. Ozo poser tout. Na poser wana. Bon, Nathalie pa ya Nzambe, na nation.
na musakula bikolo na Arche de Noé nyao ligorodo fakota ngande papa Noé na ba politicien na ba président na ba voyou na ba bandumba na batutu wana batunangai il faut ba changer ba yana na côté ça bango mission makasi ba footballeur ba samela pona nga ba footballeur Jiro Aziz bakukula benga bia prêtre na olela na olando na musika posa ko ya mona nzoto mais na côté lo na kone yango na face na côté lo na bisi na bi aleli mutuma côté lo atela kulusi on comprend donc nazali nation nazali ko assumer ba responsabilité na olongo la hypocrisie na génération prophétique na ba pasteur OK ba pasteur ba hypocrite o ko limati o ni ma pasteur a cause misa mutute mais o ko limati ba ko miselongo ya Jésus mais la saison musu na sikona ko délivrer bango bimana yo lokola Pierre Kassa na 7 basine na TV on finit sunani Alexandre on président on ya liboso il défend ça ça que ndeli felo la voilà il nzambe na on se comprend baba va pesa na ba bis après quitte bis wala so za na réveil mais bazé mi kota mais baba ba série ba kota na bis ba lobi biso ba ça et vous baba ata réveil kotonge les gars na ba transférer pas baba là on a que des transferts baba beloko na kimende ba 6-7 na kokate wana obela bare fona zonga bo na prostate te na lingité mais sikoyo en vraie face des choses pas passer faut batiki hypocrisie azomela omela par exemple mai achana mulanga koka otena mulanga koka ozi koka otena bière ça passe pas nzambe muda mona yo muda osirikizana nzambe muda pambola gezana nzambe yozo kosa bato mokili mais nzambe azomona ke mulangi wana eza na volcan na kati. À quoi ça sert? Il y a un gars qui a nzondo ozako na hypocrite. Hypocrite na biche. Il y a quand même mais bango batie ba sœur chrétienne Jackie Chan azobunda. Bon. Qui c'est na kati? Magie chinoise. Ah, papa. Nzamba ko juger biso. Ozo comprendre. Donc moi je crois qu'il faut hypocrisie. Pourquoi? Parce que je le prends et le docteur m'a dit de le prendre. Mais on je permettre au comme ça va voir au comme on va faire on est au comme ça na comme si warrior té papier ngango na adversaire ya fali tant on a le fali a commis premier parce que les par rapport il y a date à le 18 va tout ningai que date on est l'accès na PC explication à date que ça chiffre dominateur 1 plus 8 le 18 ça fait 9 9 c'est un chiffre dominateur na tangela classe à ba chiffre na tangela ba mystère. Alors, 9 wana, et qu'on domine, chose 9 multiplié par 2, ou additionné, au moins on a 9. Si 9 fois 10, au moins on a 90. 9 plus 0, on a 9. 9 fois 9, ou calculer. Ça, l'addition est un chiffre là, au coût de 9. Ça dit, un chiffre dominateur. Na PCA, un mois avant, il fallait habiller. Premier. 007 à lundi, là, les restes, 51, 50. 007 de héritier matana. Ah, on peut c'est 007 James Bond. Parce que 007 a tout bêtier na suka gagna. A gagna James Bond. Il y a that go na volonté moko. Ah, ndeke le moko yembi nzebo oya li foko du ciel. Et ça yondeni. Yebisanga. Et ça yondeni sur là. C'est comme nine. Et ça le nine. Le nine ça dit courant. Mais nine ba courant mo yo ga boye. Mais alors s'il faut il y a une terre na Arche de Noé so babi mande mamoto mo ya kala ba fait eux c'est comme exemple peu ma terre on se souvient nzela ya bandundu zali ko kende ke bana mai ndombe tona mabanga tona makamba soki okomisi okomelanga mikanda na yo ka sango ya mala ou bien mabele 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 na ngote o bolingo te mais zo lakisa danger zamba yo zamba zamba au moins banzembo ba yema na ba tuana ça dit bazo yema nature ça m'édifie quoi c'est l'art tu vois les gens vont te croire. L'Arche de Noé.
et pas na ngamba tu ba musicien ba beta ka ba yemba nga mo pe na yoka ba oh attends musicien mo giba ko ya pe ba yemi na bango pe mais ba yemba mo monelo na te ba oyemba nzemo na bango te ya bango te aye ya nzambe bali ayemba kuna na ni fera yemba kuna ba yemba kuna ba nani Rubino kutu abenga nga lobi na répétition na e ayembi nzemo mo nzambe o kele répétition Rubino abengi nga na ke kuna pona prier pona na komi wana mais c'est pas Vincent Sautel na émission Vincent okuta yo wana donc na ayembi nzemo non nzemo wana Amina sembola lobokoi Amina sembola lobokoi mais c'est grave il faut moi na makile paninga na nzoto na ba la campagne apese-moi iloko ndoto mati na suka de otela ka ba danser mais ceux qui arrivent à danser sur la tembe na bani onction kawana mwana wana yemba nzemba nzambe Robino mundibu nzambe puku memi batu na biso yango na ke récupérer batu nga archbaya pe na sakolier ti mais ba talent chrétien baza pe ba chrétien mo banani nani a comme pasteur amitaire nani susu Moïse Mbiye pasteur amitaire on susu baza ebele ba José Mulumba José Mulumba zali bango dia ba ebi nzambe siko ngana tete c'est au sel la bango pe ndongo sel la fali be ozo galeki kumbe to ba réaliser ba teti ba chrétien ba teti ba solo la raté ba ya moi merci tout ça to ça dans les nozo ba tout Samuel Yahweh yo ngana ko yemba matu para ma podium mais baba mais ngapa na c'est vrai dobe baba ngate mais bon ye ayaki na matanga te bonga pe na matanga moi sinete on a une difficulté dans erwa na ba prière siko ye pe amoni mabe ifunga na ba afoke yo amutila ngai compagnie d'élite batu na biso ne bango na matu ba ninto banana bango ba deningo na yaki kotala ngao ayebelinga ka banzembo esalinga ba mwete deningo ndo talo to monta photo tete mais des fois atali wa to moni nda etalema na jeune fille mobo etalema ba 32000 vies adwa tala ki ngo na défendre l'axra defao te mais defao a mobalit mutapenga ba instrument ya solo on bande église ngana uta ngana bato passer bato pianga te ngaba soutenir ngana bato mabe kaspo déceva ba on belé na déceva au déceva passer ba bango petit lelo ti batala ko ba mité mama be baza bato bazo supporter ngate ba mité mama be na bima likola ba pasteur na koma de liste pona mité mama be ba pasteur ba kofuna nyoso ba arrestation na nyoso ba passer ba doit na sima on me cite le nom na tala muto mutaki awa tala boy tala déposition na yango mokolo biloko na ngai muto na ko telema na otanga bango mais il y a quelques passeurs aussi ba ko senga ba cotisation pour na mbongo ma catastrophe ya goma yo pe osana kationa na moni na TV muto mo atie kitunga Niragongo Niragongo voilà papa on se souvient na bane mo yo po senga po na gaba nundu papa na senga mbongo ke na ba piate na sengi na ketie pa ki il y a certaines personnes qui ba vote yo kolinga masolo ozo kisanga ngote tenani na yo pesa le besala nga bien na kei ti pa kizenga avant c'est bureau to le fufu moto ala te sili abi deni pas moto kizenga abi yo kende na mikungu abi yo kende elo na zolinga bureau ya papa kizenga biloko ezai kuna na kati ba yo pour une fois na mayo akena azali ila la palue inda fort to na bimina mai na misu 16h événement ya lobi na bimaka bonza mamu na ka farti kalom zana passer au Moïse solution après c'est Moïse Katumbi deli oza wapi na bi papa na primature lokote abi kimamba ngoya na bi chauffeur ko bomangate 5 minutes to koma avec Katumbi atuni wana Kinshasa awa nanda kona na gombi combien d'invités la bi 1000 repas mon combien 50 $, na ba mai ba c'est soit $50, 1000 personnes fois $50 une mon apienga salle combien autant et on avait mon dabi na pesinga la grand hôtel et après si les accessoires imprévu pour na bozongi la pour na ozo avion le na okende sombogani papa nous sommes parlant langue na moi c'est pas non on est le biso la langue na pukami alobi oza o pamboli kaka oza nzambe
Attends, na kanda ma mbali wana. Ah bah on est pour la congolité. Ah comment on congolité ko zoa chania ko ni ataye. Zoa ni chani mo ga mutama. Avanda. Chani. Je vais expliquer. Là de si la zongi la yona chani. Longwe ana pa to be man na ke ko futa na tikali na mon pied pe mundabi mutabandu a réduire nga lisusu. Ah, na bengi Moïse na mi silence mongo tikali bi de laisse. C'est pour toi. Eh, moi, on va la robe, ça va tout. Bah, tant qu'on va t'avoir nous on va défiler, bah, c'est comme on dit, on dit katanga. Mais ce que là, on sait qui collecte. Yo kangaye, on dit katanga. Bah, il y a peu baba na niente, qui va donner 10 000. Comme écoute, bah, tout ça, total 380 000 dollars. Ok, wanobi. Ah, merci. Na mona mutasuka bimina ni yadema. Lukulazi. Oh! 100 000. Ah, non. Yadema. Toilette, ouais. Na ki toilette, na sa diarrhée na zongi. Tant na zongi, tilelo. Après ça, attends, je ne crois pas. Non, non. Micro est pas na. Lukulazi. Ene. Ah. Kalmenga moi 500 deni na okende na oya. Muturu muzuza kalmenga sumwe lo mwa mukeyo zwa. Tant na oya tile. Keno tunai. Montaza ko négocier mamne Willy Makolo. Ouais, journaliste. Na ministre, na PDG, na nani, ata infranté na bimé skolo na ville bandu. Wow. D'ailleurs, on peut ça mateti lelo. Kuna. Na continuer ma finga na TV ti président yokelinga ma zika bo kende pa ya comme Olivier Kamitato. Na ye pa Olivier. Ça la projet na zu Arche de Noé na sali projet ya ba morgue. Ba japonais ba pisi. Oui, ba japonais ba pisi ba bateau ba loso to te ka to récupérer ba bon. To commander ba morgue. Papa na mona ta mbonge bimi na mona ta enka. Na yoki kaka Olivier azo inaugurer ba morgue na Equity. Sans yo. Arc, et comme mbongo ya Arc. Sans yo projet yo. Yo. Aza pembe na musique atumbi. Ah na oloba na kosi. Ngana mulangi ya pembe. Ba ke ko tia ba morgue na komba ba parti na bango. C'est ça les politiciens. Bandundoa. Ils sont pas crédibles alors. Ils sont pas crédibles. Na keko zwana Marcus député mon ba teki back gouverneur a teki back inongo awa na bita to filmer na tia on na TV. Kabila bi quoi? Président Kabila a bengi bongeli na de lesbo za boluka marché to zumba belge ba ko sala eloko. Jour inauguration ya back inongo. Oui, qui va tirer bongeli qui est au nom du chef de l'État, le gouvernement de la République a donné le don. C'est ça les politiques. Yango monanga de lisi batwana na lingo yoka oyo nirangongo ba innocent bazo sala ba nirangongo yo moni ma des apes bilote komi kuna loso mo tomate mo na ba détourner mbongo ça banani on va détourner banani za délégation soki na ni chef de terre kuna bakangi ete. OK Papa token antenne à Zakaria Telemina Mutoki alors qui va donner qui n'a aya côté 100 000 tout le monde 100 000 mais na mboka na ye bibe maison le la manakata ya vélo et pas Kinwani mais asoma quand même dit Kinwani et ta on a ça makele na kimbuta na lakisa bandako na bango. Ah bon ba bima kita bango ba période bato mabanga na TV lote na mbongo na mona lakisa bandako masobe banini mutazo kunda ba kunde bemesa ba kunde bemena vélo na lakisa on a te avec mon euro tout ba sala ka des jours wana na ndimi quand même qui non appelle moi 100 na tile Nicolas nirango ngebandi lelo kamere pa za ki ba jour ango ba pia ba bosha ba pia bambo yo tuna kedo tuna Zakari tuna Zakari option na ibi sika mbongo kete ba yo ndaliango biza ba ka Zakari alet akufa obo maena mama Zakari akoliati ba kolombo balia ba balingi mboka te ozo comprendre nga donc tika na biloko ba nirango ngwana tout ba congolité na bango tout pesi moi ba cotisation na l'association crédible puis c'est yo kondima to ko kina so yo kondima Moïse Katumbi c'est très bien mais ba ko boma ya wa na makamba congolité 100%. Ba lobi akutana na Moïse kuna na kendanga na Bruxelles ba kutana nani ye no chani ba pesi mongo wana muyambo mutalobi muyambo zotolandi yango émission na ngati source muyambo émission basalaki na Peru na dans son mususu wana chani nani Peter alobi ke bango akutana na yekuna na besiko akutana ye na Moïse tanga moni Moïse pesanga mbongo pona beta papa Tshisekedi na nani
Moïse a bouilli. Voilà, avant 2018, avant l'élection, ok. Après, il y a les sous-sous, Nakatanga, Abisu Bakene. On a histoire à Mouyam. La version à Bang. C'est que Baïbani Banaka. Alors, on est à compte 40. Il y a mon candidat président, il y a américain. Alexa Biso passeport. Pourquoi la projet à l'Obaki a monté avant? Et il y a l'héros Moïse Montélingue Pelelai. Bon, on a encore pas Moïse, c'était pas Moïse, mais Colope qui peine à Yengate, à journaliste. Bon, on a l'objet, on va pour Nazar reconnaissant. Ça là, quand même, c'est tout à fait normal. Nazar, quand j'étais. Mais, la Mikolo, et le Rotegandépé, de tête à Tika Maboko à Bedassou. À moins que le PC n'est pas Maïkuna à Kingasani. Tête de Zonga, Batu Tikarenga et le côté, Kamaloba Pam. Nana Boumakutuna, musicien, la biso au commun. Ou allo baba français belé moi na mayelo nani comment musicien français belé il y a aucun Kubal Nicolo a Bedassou même si Kubal ke bato voter au soutien oh là yok de lobake muda turc azaboé agoye melete et là mituma pamba papa mais en fait batika ba loi na parce que président yemoga lobai na eloko mona yoga wana ke papa na épée Koko ya la Oudape Angola, biso toza to ba métissé. Ah mais oui, et surtout nous partageons 9 frontières déjà. C'est un problème très complexe. La présidence à Belge. Voilà. Le tata na Zosko Inewana. Alingaza premier ministre Toboya. Bana na biso bana ba poto ba otanga. Bazwa mikana ya poto botiko to ça. Parce là qui ba to ba changer la santé na passe. Même Félix Akendagi exige. Oui. Pour la tata na ah mais oui akenda kolinga bezikité akenda ki exil ba tutu ba yebi ki tokenda ko luka boyete abo sikoyo yela biso congolité Obama dirija imboka te d'origine kenyane. Est-ce que Félix pas comme président akobanga abuna na nani comme Moïse voilà nalobi le président n'a pas besoin de ce flatter là président yeti pa la zo luka so banque centrale ba mekate ba meka ko pesa été poani pondenge moi c'est il s'agit de la Pérou Pérou ngai référence Pérou voilà soki bolbo ya ko tuna ngai ko n'est pas Pérou moi c'est na zaikuna bon to zoyer to PC banque y américain to ça de Berero et la Kabila père que chef état major to ko nommé James Kabari ayebi plan na mutakala ya Congo. Toi, on a 3 minutes qui sont dans le pays. C'était la haute trahison. Regardez-moi bien, tous ces gens-là ont vu la faiblesse du Congo. On ne peut plus répéter ça. Prophète Denilesi, tu as commencé, je crois, tu as abordé le sujet Souka. Ah, là, tu es sur mes zéros, hein? Ok. Félix, à 60%, 70%, ça, ça, on les gagné. Deuxième mandat. Bon, tu es président à la Cour constitutionnelle. Ah, de peut-être taillé sur mesure. Ah, mais oui, tu as des chambres. Ah, le coup d'avoir voté comme président. Ah, politique, ah, mais oui, parce qu'on a problème. En fait, on a problème. Oui, pour ça, non. Oui, que. Président de sécurité. On a problème au niveau. Non, c'est pour Yokate. On a un problème au niveau de Poto. Mambo ba pona Bokechu. Oui, qui tourne le mabé. Bokechu a peuple congolais. On le baille na yeke non. On s'est rendu mes prières. Ba qui s'attend na BMS qui wa ça pour. Ah so kana e minandi acha mo voto mais arabi ki yo oza osimba ki c'est dingwe oza faut que li felo. Acha mo voto. Problème est candidat libosote. Boli fait les ara ngamo. Et là problème te. Le gars hier ça Jésus. À sa carte. Donc moi là et à tout ça qui va monter au PC gaz. Papa la commune m'a donné 1 million de vies par semaine. Bon. Yo que tiens ngala bateau ba 3 vies. Donc à ce moment 3 vies. Na domine en H na ibiti. Qui? Oui, je veux dire. Tu na ibiti. Azawap. Na ibiti. Ngaza na kim. Azawap. Mais soit faire Bokechu problème na nani na samele Bokechu abima prière autotune na bimi. A compatriote et à congolais pour ça ya ba obeta na batu nanga ba obeta na batu Félix ba obeta na batu ya Kabila na finga biso mutulu ko ya pondo à 4h. 4h du matin on sait ça
ata Félix Aoboya na yo beta mais ba compayo de bitine na ngakutu na yo zoyer na aéroport mais to limo avant de koma na kate on est attaqué moi na yena ngai ya ona sundola ki na Nzambe asunga na kunati Afghanistan pour modelo ya pingi Félix pingi biso pingi batrabila pingi batutu na ba nani ngana yo kelema wana senge pardon non c'est pas une ngabimi azuni Belgique mboka azonga sa makila tika kofinga a s'intégrer na mboka nani wana ndoko tangi komona komona achama voto abongola motema ko parce que mutoko edingo amwana mukie pa na ngana niveau mais abe ayonga ande beza mutuno la ya kini oya kapana ibo sola ka bo sa ba projet alobi yango akosi amona nga ya zo finga nga lobi ya mutuna mutuna yo ba finga kai aba zene déçu na nini na makambo boketu yali ba kaka boketa zonga te baguerre wala même Félix n'a pas besoin de tout ça. Ah bah oui. Il n'a pas besoin de cette publicité là. D'accord. Félix a su le Cameroun. Voilà. Tu vas voter qui est ba payulu ba bunda ba tunyo sona ba bunda azobanga pe nanité aobanga wa lumbasi wana abangete abanga pe kabila te azobanga mamolif pe ai candidat na mono ndia opusa na batunai. Et pour 2023 on va ça ba mbongo no pour rien parce que Félix a oleta. D'accord, tu commences à souka, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais faute de temps. Mais faute de temps, on aura beaucoup à dire peut-être prochainement. Prochainement, tu auras sous temps, sur européen, tu auras mais alors tu commences à souka, nini. Très content na bien nga écouter ba ba sepende kokotamba asepeli dendu pe asepeli oki banga mango kokotamba na oleya groupe oki banga mo combattant alors un petit mot ya souka okoro ba papa passage na yo ba et puis deuxième kit c'est ça na yebi mot de la fin ba FRDC on est avec vous. Oui, on est avec vous. Bon bitumaya makasi mongo ya te mais bobuna pour la ce résultat. Et puis, Warrior, président, premier ministre, président Félix discours en 2023. Botika Maseki. Combattant Bobuna. Fayou le pays Bunda na quoi na. Monta Bunda. Rendez-vous en 2023. Makama Mafingate, il a ce discours. Quant à l'église, va passer, on va déçu pour un peu déçu pour un peu. On peut comprendre les âmes. Pour là, on va passer le débat dessus. Là, là-dessus, on peut pas comprendre le vision. On peut le mais, na tikana pia na ngamote. Deuxième qui le 28 décembre. Ah oui, en tout cas, la bosse va quitter. Tirbakangi. Le 28 décembre, on a stade de Anthony Sateli, Kamote, so vous avez un projet bon logangai. La sonne. Ça me moi longolinga la 2028 na Martin. La moitié la 22. Bon. Nzamana batune ba masala la batune. D'accord. Les sorties de Martin, nzambe moi résoudre ngo. D'accord. Abi stade de Kangami pour na ba travaux. Les leskelera no kuna masina ou bien na vélodrome. Ah mais moké pour na yo hein. Moké papa. Mais ba le baka eto la te. Ba okamwa, ba omona makamu bon. Mercredi vous en arche 16h, vendredi 16h tapis makolo na se. Et dingwa kotika ko pesa ka kisite ti mukola okufa. Po ana kisi malonga te. Nyondo leki na kisi ngana leki na moto ya Nzambe akisa Nzambe ngana na kate suki wana et puis na ko obi a dit son jour on dérivé à Osataba journée manase ate papa na obenga ba caméra bino mo ya mona esika ozala bo filmer eti abaluki na mabele po ya ozatala 1 million de démons. Il dit ma fort hein na butu hein mais encore ma babi va pessier mais mon mona na tant que ça na souci ka bon d'accord deuxième kit etika na kota na profiter de la pesa mbote na pour ça moi 5 personnes te yo na pesi autant de minutes yo égoïste et tellement malo na pesi yo bongo na tikeli na pesi so kitoko bongo non c'est vrai de il est si à terre à souter yo moko ya o senga pesi James Zara
Oh, Denisa te. Papa na yaki na angle wana te. Soki na yaki na angle na. Prophétiquement parlant et le binini. Bon, na moi bien aussi ma papier était. Théophile Yemoa na pesi mbote, na pesi mbote na Ketu Loa na pesi mbote na maman Gétrude, maman Claude, na mwana na bango Winnie Barouti, na pesi mbote na Djongade, le meilleur restaurant du monde. Pour tabac, ils ont tabac solo. Papa tindelanga une semaine à l'été. On a perdu 1 kilo pour na tabac. Donc je dis c'est langa liboke na ngaya nani Djongade pardon. Ya na pesi mbote pe na frata mode à bière nanga. Na pesi mbote na Lyon, na pesi mbote na Arthur Zemene na Las Vegas. Na pesi mbote lisusu na Isonet informatique vidéosurveillance Prince Eyar Lemba Foire ordinateur caméra surveillance géolocalisation 082 066 10 05 082 066 10 05 benga emogo avant boyo otindela mbonga ba place disque batuna ke de confondre na mbonga ba arche de noy na pesi mbote lisusu na ndeko na ngai Konde ya Liloba le grand prophète. Pas votre Konde. Oui. Moi mbali wana makasi na pesi mbote lisusu oko matanga ba photo kesi me trouble na suka yo lo ye pe me fazana na d'accord OK le toi jeudi prochain donc te rejoindre jeudi prochain merci beaucoup si ça la question d'accord si mbote na Kerok apôtre Kokoba na pesi mbote na Fortune Emenge na Olivier Belezi na pesi mbote na Tura Momba Kole Mbatable na pesi mbote na Mbutalombi na restaurant na pesi mbote na Diezola le grand restaurateur na pesi mbote na Roger Lessi, Jean-Marie Lessi, Rose Lessi, Balessi nyonso et puis na pesi mbote na staff nanga ba Alende bango nyonso na pesi mbote na Cicéron na pesi mbote na Ogi na pesi mbote na Deli Bosangi waza na Suède alerte plus sérieux mokolo zenanga na pesi mbote na Keti Loa maman présidente na Londres na pesi mbote lisusu na bon lelo la suka wana très bien pesi mbote na Washington, grand pays. La Minich. Voilà. Très bien. Et puis la prise de beauté. Yomoko. Merci. La Très bien, merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci Papa Denis de nous avoir donné cette opportunité vraiment, malgré ma occupation nayo. Que Dieu vous bénisse aussi, donc nous a très flattés. Merci Nabanoto Andibiso, merci na Kokotamba, merci Nabadero Nio. So vraiment continuez à vous abonner massivement. Ceux qui nous ont besoin de Tokotani prochainement pour notre numéro. ABC One Television. ABC One Television.